ngwana yo te mo ke ngana lo balanga ba vérité te ba vérité nga lelo boko mo pesa nga ba raison ba to ngo be ngana ba téléphone bongana yebi la team eza na maboko na nga na lo ba vérité na banga muntu te na yebisa ka bango muntu ba benga ka bel éternel na yebisa ka bango ya lokuta na kosi bebe beloi na lo baka na nzima ka ngate lo to suki wa internet elo no linga na possible ne lo mo boya ka vitesse te ko finga ka ba ave ko finga no muntu ko sa analyst o yebi lo nini ono yana na vaneli kiti pona lo ba makambo yo na wanda ko finga po totala ba blo muntu ba ko finga la fille Peniel pe ko cause à côté de à cause na raison côté pas à fautif mais kalambe pas cause na raison côté pas cause le merci pas aux zonga n'a pas ferré ata seli biloko na ye a zonga na pe ka pas ferré bata wata pe ba ko zonga yango papa moni ba biloko na yebisa ka fula ka ba yo Bonjour, bonsoir partout dans le monde. Bon amour, on sait peut-être que vous allez. Et c'est que vous allez, c'est moi Carmen Oudjaoudias qui est la fille à papa. Moi, c'est une zombie. N'est-ce na maramoka ni na rubanga n'est-ce na marampo na repese lengi. N'est-ce pas pour nous finir tenga n'est-ce pas pour nous soutenir. Ba mission mboka na biso o bazo sala musala toujours malam. Fonga la ko finga tenga za mona mo respect n'est ko sala musala na ngai. Na pesi mbote na bébé secret na Belgique qui puna. Yemoko la patronne la mignonne. Na pesi yo ba gros bisous. Il y a trop madame balobi madame a foutu la raté madame a sanga raté madame a toujours non ma pas on a na ba bijou les bébé secret na pesi mbote na madou la boulaste yanga moko ya motema vient na moko jojo ngonda email vient de moi-même la pesi ba gros bisous na moko vient na moko dongandu ngaya bangandula dede ngandu ya bangandula kuna na frère d'ici na vina nga kasere ka poso motema batu ya Carole Kasereka na lobi ke lelo na sabone ko sa analyse ya makambu nyoso o ezolekana na monde entier ba makambu tout ezolekana Carmen Odia kaka ko ba vérité na kala nga ko finga te po pa tshongo ba ya o ba toujours ba vérité ba masala nga rien na domingo salo ba toujours ya na moko bisaka Amerika ba ko setna la blu et trop na vandi lo na kit awana bi juste ko ba vérité juste ko sala ba analyse ba analyse makambu so ba nguli ko so nga bien so no lo ba par rapport à makambo yo ebikaka c'est de là ça pembene na obike na obeta makambo analyse par rapport à ndeni na liboso na ko bananet na makambo ya Peniel na mai kalambai to mona ndungu ekoti mbilinge ekoti na kati ya mboka batu musuba ofinga Peniel batu musuba ofinga mai kalambai nisingana na kibo mwasi no keno likamuna na baina na Peniel nga Carmen odo na ebike bo mona ba mission nga na salaka na lobaka place moko boy nga na kondana kaka Peniel no bi mama saka na mutema munene mama batela ka foyer na ye mama saka abatela ka makambo pour exposer moi na ba réseaux sociaux c'est pas bien il fallait obenga mobile na oboso la mo bien na onga na lobaka mais comment na batu musupe ko finga ko loba magama be ça peut passer aza moi si tam suspender nga le kana kina magama na ba réseaux sociaux tam ça na ko benga frère na biso mai kalambai abane ko yamba ite et voilà na moni batu belé tam asala ki direct batu basala ba commentaire batu balobaki lobaki netinga Carmen Odia c'est longa ki bo moi si na lobaki ke a Peniel fallait obenga mobile na yo bo silisa ngotam su biso batalibanda oyo to linga to ebate ke mwana sa na ba problème mwana sa boye olinga ko benga aussi ke ko na ngona ba réseaux sociaux c'est pas propre eza ko boma pe foyer na yo fallait obenga ta bande kwa mai kalambai ba parents na ye ba cousin na ye bo sola ke ekene makambo mai kalambai pe de pe ngana te ngai Carmen Odia ngam na zoloba to mwa sa benga ko pona mwana abike makambo banda lelo te banda kala mwana sa kana problème déjà na libumu ngo bande ko bete mwana bimaka déjà ba problème que déjà moi ça n'est que benga yo fallait bosser la makamon comme on a barré ça c'est pas bien parce que yo ça non pasteur na mi comme pasteur le grand frère mai kalamba ya batu ya presse na ba Deborah boanga ba na église na yo on ça déjà pasteur faut moi respect moko wana zalaka moi babilo moi bo ça la pe touriste mokile ba te po ça ko ba ise pe ba nzimi mondima ko église non te par rapport au temps ya ba comportement oyo ezo le kana on a pasteur na moi sne kutu na réseaux sociaux kutu le kana qui c'est pas propre alors ba blom sous bois arrange kango biso yo to eba kango te pour comme il ba finga o mabe na respecter lo ba finga moi sinon mabe c'est pas bien eza respecter sa dignité yo za musanya nzambe o kuna za ki mama bana onde bo bwana ki to bo sa makambu bo sala makambu batalibanda ba eba te potom banda o sa makambu susu batalibanda ba eba kite comme na batu mususu pe na ba nyesi na mona ki mama mlopwe aso finga Yvette Kalombo si je me trompe pas finga Yvette Makasi
masa na mwa za na Canada kuna ebisingai ke oh ya nenge zabo ezamo sa mwa ikalamba mutatinzi mulopo bobobobo mam mulopo ngala linga komi webi depuis Kinshasa na za na obi sola toujours bien so que ça que côté la mutu fota na ba paramètres ba bilo mususu lelo ta musupe mai kalamba ba kozonga na mwa sina e ngala e bana ngati fait kala mona ebite so kaza ile ki mai kamba propre so ça pété je sais pas wana na ebite mais quand ozo yana moi na ba fi internet et là on a linga na possible ne lo mo pour la vitesse te ko finga ka ba avec ko finga no mutu fo sa analyse to yebi lo nini ono yana na vaneli kiti pona loba makambo yo na wanda ko finga po total ba bilo mutu ba ko finga la fille penyel pe ko cause à côté de à cause na raison ko tu pas à fautif mais kalambe pas cause na raison ko tu pas cause à fautif alors tant ozo yaka na ba internet na biso to pesa ka ba fan na biso makambo ba news to loba makambo ko finga c'est pas propre baza bat ba ko yoka passe na lobi ndabo finga ka batwana est ce que vous na ke batwana baza na ba famille baza na ba relation na bango pe baza na ba foyer na bango et ça la ka bango pe passe tant que ozo finga que ça la non de bolembi ko finga ba mission mi ko na moni beze zate o finga ba mission mi ko na monité na zo comprendre ça analyse oh ngai Carmen oja ce qu'elle a fait à papa ndenge na sali analyse ya makambo ndenge zo leka na mboka ponga na finga kate moi si pas na Hollande kuna yebi ke nga na finga kate mais que au de cœur ndenga za na finga kate ngana lobaka juste ka ba vérité ko batu musuba ke na mbilinga o de fingi suka o de sele loko ba ke na mbala mo ba ke sa analyse ba ke mbala mo ko répondre lo mo besoin on a sensité répondre que mokile mo na pour quand même o da za aimer na ça je suis né pour plaire les États-Unis kuna Patrick Massang Bachiri Kitima batutu baza kuna exosengiama félicitations exosengiama ta lelo esengoto anango exosengiama mwana président moko ya star nanga moko na linga ya Noël ngiama j'étais sali na linga ko mingi oyebi na sana bemission na lobango tel exemple ya mwana ye asisi classe batutu bakenda kinga kana rataki soli na zoti ma contrat mo na kina papier sen na madobu la blessé za na Kinshasa wa moi retard na sai kito bimaki et c'est là kina kina teme na sa benga nga fena na mona mo ba te belé moni blonde sa fier moi na biso leki na biso classe silbe makambe belé et ça ki babilo mo moni banani bilo mo belé ça na sensibilité internet on a habité to lo ba bien oui internet c'est glissité mais ton internet peut glisser comme ça peut to salara pour réfléchir à peine à terme qui est na nenga mabete pourtant tozo yaka baba belé ba sa ba rebelté neti ngana lobaka ngana za rebel ngana za goga ngana za la pulga ngana za koza no c'est le battre zombombo kawe jo modango ki caspe Hervé Mwanza garçon de luxe Junior Bongongo baby ki wana petit na bango vrai soldat ki caspe ayebi rechini lungo yebi makambango orneli lubaki baby ki o de cœur ndenga sana vrai soldat makas na banga ketumba tenga na rebel na kana makamnanga ngana bunda ka guerre ngambo ngana benga ka batu te na obi muta diembela ngatenga pe na diembela ka mutu te ngana sala mamna na ndenge na ngamoko ya Christian de Corne ya na peso ba biza trop et vraiment na garçon de luxe garçon complet bientôt na yebi ke no eloko wana moko japonais ben ngombo babibi la bala bilamba pati samba le mignon garçon papa na Tijuana na Migler je junga dinga dula kuna peso za kuna na Suisse pesa ka cousine ya pati samba ba gros bisous et trop na linga kabino mingo moni na sa ba analyse et makambo so le kana ba mboka tala lo mutabandaka giara ko finga tika na erando mutabandaka tout le monde analyse dans ça mutabandaka randa ko finga batu ko je te dis la vérité mutafinga batu na Kinshasa oh muta finga batna Kinshasa oh bino mo boyebi mwana tanga kombo zate mais lelo asa rando tika na eta na se akumota makamna ye no moka bientôt so bala félicitations ma chérie mais bino bo mo yena ngo moto ke ba basima ba welisa bo wela ka basaka so mutu wasali ka eloko mbango boke bo finge bino muso esimba na ngote esimba te parce que bo saka bino mo bolika ba mona bino cop le bata grâce tembo eza cop boula la bino cop le bino mo yo sa ba bino mo boza na mata na sens mo côté e ba ninga tout ça musala mo bien tout la musa ba musicien o ba ça musala bien te ba musicien o ba yemba kitoko ma ba miso ba yemba kitoko tout soutenir ba on aussi Tatiana Cross e ba bien toi la des chanteuses Tatiana Cross na Cindy Lecter toi la des chanteuses on ba tout musa ba chanteuse te na loba kango bili tango poko petit nga Liz pesa ka Jules ba gros bisous ba Shakira to zaka kana des chanteuses Tatiana Cross yemba kitoko mais Tatiana Cross ko yemba ne zaka toujours c'est le quoi long ngamo Tatiana Cross na kwa konduka faut to sa émission on me faut to la musaba tal bon c'était que na finga Tatiana Cross neti to kiso la likamba Bercy
nebisaka bino botsakala nga tembe yo merci ndenga zawana alongo te odanga na bite merci ya totala be miso biso tout tala be miso ya Aisha dulo yebi ya nanga mo pesa nga ba conseil et papa pimbu ma fie nanga jete sali ya uli msheni koda mboka marge me yo saka ya nga mon vie totala be miso papa pimbu mane bersa zolo bala sa bana mon entier ke merci ndenga zawana a umela la timte botsanga tembe. Bon, merci na batutu o bandima ki Carmen o na bandima ki te na yebisa no ki ba vérité lolo bersa zawa et a quelqu'un mbilinga mbinga merci bonne chance na yo esi kozali nzamba sunga yo sa musala kitoko ezala mbilinga te Diego pe bonne chance na yo esi kozali na musolo zo sala nzambe pe apambola o mais na moni bato balongwa kala team ngaye nzambe nanga na moni bato balongwa kala team o basaka no style no style suna bo sanité leloyo bazongi la team ngaye nzambe watande makambo watande nyonso ya lima supu watande solution watande Kevin na sumba sumbuleo Kevin webisaka Belinda red na blague kuna na lela bino ya trop no mi la longue jambe na lela bino ya trop na ebisaka bongo Kevin na sumbula na ebisaka bongo watande makambo watande solution tala leloyo bango tu bazongi tala leloyo bana beba naka bana bongisaka ngasiko pa nangesaka bana beba laka bana bongisaka te mais siko kuna za bana beba laka bana bongisaka ambila sa zongi banga nzambe loba sala rien nyabisaka bino na inde 3 bozala tombo zaka bino tumra na loba na bino bozana bwebi bino tout jires na ebisaka bino tout mais l'autre zapta kunza roda zongi na pas venanga faire rigola na pesi ta faire rigola tout ba mbote ba bless poko bango tout na pesi bino mbote webi ke Carmen oda inde 3 mobimba ya Julien et Mongo Luambo motema batu Élysée Luambo bana inde 3 Fabrice Zola Christo Bulumbu bana inde 3 Kanzi na ke kuna na Ethiopie tanya manzenze na Eve Malou je anniversaire le kitoko na ebise bino to suki wa to suki wa kunza ndo et pas faire azongi pas faire pena ebisa mno pe loboka ngadetsa le merci pas ozonga na pas faire ata seli biloko na ye azonga na pe ka pas faire bata wata pe ba kozonga yango papa moni ba biloko na ebisa ka fula ka ba yo bosolo baka trop fula ka ba luka ka batu bosa musala fula bon po ba kende toujours liboso merci na mino sonde bozongi bolongwa ki nous style bokangola je reste merci aux zongi na ndo biso to sana otala mbilinga merci ka mutena na monte ana clair sur la bosante ana keka nem na mona nga Laetitia tunanga no ana ke kuna na ebite Laetitia Mwamba tunanga na kana tini na moni ya zongite ya Vetims Kabengele yende na moni ya zongite me bango presque tout basu bazongi watande magambo watande solution bosa musala botika kabilo so kokito kolongwa te leti no bangela pe Diego mais bonne chance na eka kande moi sina za pembeni moi mandoki ndoki ezana ko bunda bonne chance mais so kokito kolongwa te po bino bana mloko basanduma moi sanduma msuku tam sumuto na lalake apesa ke mbom ke osonga na elisute mais bino boleki na basandumba na pesa mno komboni ata shuru yebisa ngara pesa mno komboni Nabando pesa mino komboni ni kati mbungu mosa kokana nyoso ebisaka Sara Tumba ebisaka Chouchou Play nangola kuna waleki bakwa zate masa nanga moko Christelle Moto mosa pembe mosi tai mosi nzoto waleki bango nyoso na monite oh soko kokito kolongwa kana yote moni kinga lo balanga ba vérité te ba vérité nanga lelo boko mo pesa nga ba raison bato bango benga na ba téléphone bonga na yebi la team ezana maboko nanga na lo ba vérité na banga muntu te na bisaka bango muntu ba benga ka bel éternel na bisaka bango ya lokuta na kosi bebe beloi na lo baka na nzima kanga te lo to suki wa bebe l'éternel c'est le sous bino tembe ngana ibisaka bino ngande nkoko ngande makambo ngagoga ngala purga koza nosa moto na tembe na binde na sasu na longwa kaka mbala moko pa bina filet tiré balobi le 30 août ko yinda na chete mbakuna Carmen Ode na za passeport rouge le kwa masanga grâce tembo Malika na peso ba gros bisous ba bi ko yinda mabe so na longwa mbala mo pa bina filet ka yobi kama monde za to ningisa ka nzungwa ninga na kana makambo ka ndenge zalaka na ninga kabino ya trop kaka ndenge bomoni Carmen Ode odaske la fille papa na telemika pona makamba ngona lobaki na kobwaka libanga mbongo na so bwaka bayebanga bébé secret na Belgique kuna mutaleko azate na Belgique mutaleko azate moi c'est kitoko moi c'est nyonso gentil na be na kobwaka libanga mbongo kaliboni na peso gros bisous kramati lukanu mikazadi wetu opesela kanga Christelle kuna bambote trop Christelle kabe ya mobutu na lela bino trop ba masana ngana lingaka bino
na lobi boy bo silikate na bisa ki bino ke bersi sa yembi ni banga mbongo ba vie tout bolanga Carmen ore na pesi bino ba gros bisous ba mbote trop na zana bino bo s'abonner massivement na MLTV1 MLTV1 pour mon haut de cœur on est bien makambu na kola bino ba bilogo bino bolingaka tout ezali na polémique na zali na makambu tout na zali mais na kofinga te o mekile na lobelo ba vérité to sendeni bana bino bana kamba na bongisa ka jamais c'est moi Carmen Odio Jessica la fille papa moi si Nzambe toujours canopé classe bisous bye la paix.